Bandeko babolingo mbote euti epai na biso basaleli babino ya Kuli Media TV. Ndenge bozomona na bilili oyo moninga mobali oyo kombo na ye Pati Luboya, bino nyonso bouti kolanda makambo euti koleka sûrement na ba réseaux sociaux sur liwa na ye. Esali pasi ya solo komona ndenge image wana eleki na kati ya réseaux sociaux, bato nyonso baza kolobela yango, il fallait pas image wana ebima, il fallait pas image wana eleka. Bato ebele ba incriminer mwasi oyo asalaki video wana, mwasi oyo azalaki na ndeko na biso Pati Luboya na moment oyo liwa eza kokanga ye to ekoza koya kozwa ye. Basali ya bango maloba pe balobi biso pe totuni tolingi tolakisa bino oyo tozwi comme élément pour kopona bino. Merci, à bientôt. Bolana ndenge bokomona wana bandeko na biso eza ndeko na biso Pati Luboya oyo auti kotika biso, que son âme repose en paix. Azalaki chantre na kati ya église oyo eza bilili ya mwa moke tozolakisa bino déjà mpona kosituer un petit peu ndeko na biso oyo azalaki kosala mwa bénévolat na ye na église koyembela Nzambe. Ndenge balobaka na mokili oyo biso tu toza na bavie, toza na makambo ebele tosalaka, me toyebaka mpe mwa liloba mwa Nzambe mwa koreconnaître que souffle de vie euti epai na ye. Boyoka sikoyo batémoignage ya baninga oyo tozwi. Bandeko, vraiment triste nouvelle oyo ya ndeko na biso Pati Luboya oyo uti kotika biso. Donc news nazwi babenginga nazokoloba ndenge nga nazwi li news ndenge pe nazopesela bino. 1, téléphone masqué. 2, la personne elle voulait pas se identifier, mais alobi nanga ke azali congolaise, tozoloba na lingala. Azali congolaise, azali la sœur ya mwasi oyo mobali ya kufeli ye na maboko. Ye auti Danemark, azalaka na Norvège te, auti Danemark na mboka ya Tromson, soki na bosani te. Thomson oyo toliaka ya poisson te, me auti na mboka moko boy Tromson, ndenge alobi na ngai na Danemark. Alors, news eza ndenge nini alobi boye na expliquer batu po batu ba congolais bazosala ba vidéo ba audio pour rien. Lokola yebi ke vie les news page eza na vitesse à TGV. Farming has been in my family for generations. It's my way of life. But recently I was worried about my hip. I couldn't even climb in and out of the tractor. I met with the orthopedic team at Gibson Area Hospital and found out I needed a new hip. They took great care of me from start to finish. I knew I made the right decision. Now I've got my life back. And now I know why people say Gibson gets it. News oyo ekokoma le plus vite rapide et pas ya ba Congolais. Voilà. Alors la sœur m'a dit ainsi. Alobi ndeko mobali wana azali mobali ya copine ya sœur na yete baza ba copine ayaki wana na bapoko akoka ndenge zalaka ale ameli metango akendeki na salle de bain soki kotia mwa mbato encore franchement ya monaki na yete wana ya monaki na yete mais kolia komela en tout cas baliaki ensemble bamelaki ensemble bakepe na chambre boyebi kaka ndenge kaka kukule elombele kaka kukule elombe pe elekaki c'est bon, mais a constataki ke force wana azalaki nango ezalaki lokola ya dopage ndenge balobaka moto ase dopé ndenge ba cycliste ba boxeur ba catcheur ba sportif ba dopaka momi asantaki ke force eza vraiment ya ba 4x4 lokola ba pine ba tie ba chaîne. Alors amonaki ke effet ebandi na mobali
na tango ya mi-temps bazaki na mi-temps pause effet bandi ya lobi mais qu'est-ce qui se passe aweli nanu kotie nanu gondo alatisi ye mukadi ya ble oyo marke mabanza alataka wana donc après alobi mais nabenga police tango badosa bagrimasa nga nayebi na épilepsie te maladi ya ndeke te nayebeli ete banda toyebani na ye mais oyo nazomona on dirait bagrimase ya maladi ya ndeke ndenge esalaka bon de toute façon nabenga quand même ambulance abengi ambulance ezozwa vraiment temps po ambulance eya alobi nabenga lisusu police abengi lisusu police donc bango nyonso bazoya mais à se souvenir na histoire ya babia na alima oyo angola babia ndonga oyo chanteur ex ya manike donc manike akoma veuve voilà wana bobosanaka identité wana te donc babia ndonga akarisi histoire tango babia akufaki na ndako ya alima bato nyonso bayebaki kaka ke ou mobali ya alima azalaki na ndako abeti babia nzete ou alima abetaki babia nzete yango ya lobi pour preuve lokola nazomona grimace boye normalement il faut na réanimer ye po aza mpe na poto akumbaka kara ayebi baefe soki moto akwei kao bareanimaka ye sikoyo akoki koreanime mobali oyo te po azoningana azosala bamouvement bareanimaka moto azoningana te alors azotala en attendant azela ambulance ou bien police mais alobi mais lokola ekozalaka eta mosusu bakokoselanga makambo ke nasali na bomi mutu tika nazwa preuve mpo nayeba epui na explike mpe na police po langi ye moko alobi ke langi eza mwa moke mobulu peut-être akoki kolakisa ndenge bapreve azosala mpo na polisi to ambulance wana ayeba eloko nini arrive na ye peut-être mobali akoka koloba te alors alobi nazwa image quand même en attendant bango bazoya po amonaki eloko mosusu asala te koreanime akoka koreanime ye te po azoningana aosala bagrimace ti alongwe na mbeto akwei wana rapport ndenge baopesela ngai epai ya sere na ye ye abeteli sere na ye lisolo alors eye kosala ke azwi video wana atindeli yango kopini nayebi ke tala pati luboya ndenge asali kopini na ye atardaki te tout de suite abwaki na piri ye abwaki tie ya kokomaka na maboko na biso ba VD News donc mokili mobimba si ezwaki yango deja alors yango alobi mwasi bakangi ye te mais police alobi na ye ke bakoyoka ye azonga nano na ndako na ye sere na ye aye kozala pembeni na ye po akonsole ye donc eza likambo te ke asalaki apiblie mobali non alobi boyoka meme voix oyo eza na kati wana ya video wana po... donc voilà bandeko bolandi mwa moke explication ya mbutamutu Zoro Mabiala pona likambo oyo na témoignage oyo auti kopesa biso mpe azwi tozo espérer que makambo oyo ekokende ntina suka mpe tokoyeba à peu près problème nini eleki mpona mwana mobali oyo ndenge akufeli bato boye ndenge mpe bafilme na motu tozo rappeler simplement que baimage wana eza baimage moko insoutenable eza baimage moko tokoka komona te mpe tozoyeba susu te soki réseaux sociaux yango mpe banorme mpe eza te barègle mpe eza te apparemment n'importe qui peut faire n'importe quoi eza vraiment mawa mingi
komona ba biloko ndenge wana. Surtout que même la personne, même sur azo se défendre, tout le monde esika moko te ata caméra ezo trembler. Hein, na bobangi liwa. Parce que liwa tango yaka eza moninga na ote bangi saka. Bon, tout sukaka wana pona lelo. Merci à tout le monde et à très bientôt sur Kouli Media TV. Abonnez-vous. Coucou tout le monde, du nouveau sur vos petits et grands écrans. Maman Françoise Vita, double brassard, sort sa nouvelle chaîne YouTube et vous invite à vous abonner. Toutes les informations qu'il vous faut, économiques, sociales, politiques, mode et j'en passe. Et Zayako Yinda, abonnez-vous. Kouli Media TV.